Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto Mote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci vraiment na patience et confiance na fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Eloba Jean-Louis Lubanzila botika na kaka moko l'unique et le seul on azalaka fierté ya communauté congolaise na mikili ya poto. Merci na bino oyo kozalamba liboso to s'abonner na chaîne na bino oza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Ko s'abonner bandeko na ngai ezaka nango ofele. Awa ezaka kaka toli conseil awa mafinga ezalaka te awa chaîne moko éducative awa naela kaka koyebisa na bandeko na ngai makama mikanda to milengele to sala keba to sala vraiment attention to yeba ko respecter ba normes ba consignes et puis ba valeur na ba principe ya mboka tovandi. Alors lelo na elibino li solo nandeko moko to solo li na ye ezali vraiment li solo moko bokolanda yango na bokebi nyonso. À tout à l'heure. Bokolanda lisolo na bokebi tout simplement ezaki discussion moko musclé ngai na ndeko na ngai congolais oyo avandi na ville ya Rouen na 76 na département ya Seine et Maritime à 1h30 de Paris. Bandeko ndeko abenga kinga ya bengi soda ya poto alobi na uti kolanda émission moko lobi bazobotla batu mikanda bakanga batu mikanda mais olobaki pe que bakoki kobotola mutu nationalité française mais nga nazana yo d'accord te pour toona kolanda émission na yo na master moko ya mundibu na ebisiye na expliquer alobi na ngai c'est impossible bakoki kobotola mukanda nyonso 10 ans 5 ans, 1 an, nous sommes lingués, mais sauf passeport rouge, sauf identité française. Mais ici, non, Azaro s'est trompé, nationalité française, passeport rouge. Alors, non. Donc, en fait, il a fallu tout discuter, n'a démontré que, Koki Koboto Layo, nationalité française. Parce que, pour les gens, les Congolais, les Congolais, minto confondre, nationalité française, na naturalisation française. Celui qui est né français, bah, jamais koboto la nationalité française. C'est lui qui est né français. Un exemple, moi nanga, abotami français, a okufa français. Mais ce qui ba pesio ko pesa par décret, parce que mouta abotami na France, ou la nationalité française, a automatiquement. Jamais a par décret. Mais ce qui va payer une nationalité par décret, ça veut dire que Outa, to botamaka awa, mais ozwaka nationalité, ya France te, ozwaka nationalité ya mboka na yo, ndenge na démontré et pas ya Kemi Seba. Kemi Seba, ou azali béninois jusqu'à présent, puis ça tire na passeport na béninois. Mais à Botami na Strasbourg na 67 na département ya Alsace-Lorraine
kuna la frontière ya Allemagne. Abotami kuna, mais azalaka na nationalité française parce que azalaka toujours na nationalité béninoise. Après ayeko senga nationalité française donc ba naturaliser yé. Alors, nazo lingana faire comprendre na ba Congolais que différence entre naturalisation et puis nationalité. Nationalité, c'est d'office. Naturalisation, c'est toujours par décret. C'est-à-dire que, bah, juger bon, bah, pe sa yo nationalité, to bah, juger mal, bah, pi mela nationalité. Voilà. Donc, quand, bah, naturaliser yo, bah, koki ko retirer yo yango. On appelle ça en français, déchoir la nationalité, déchoir la naturalisation. C'est-à-dire, bah, déchoir yo naturalisation. Tu as été naturalisé, et bah, koki ko retiré en haut. Et c'est la chose que beaucoup de Congolais ne comprennent pas. Tout bazan na kati ya ignorance, tout bazan na kati ya inconscience. Mais ce n'est pas ça que je viens dire aujourd'hui. Il faut faire très attention parce que la nationalité française, donc passeport rouge, parce que pesa ki pesa la yango. Mais oya botamine yango la ralisu te. C'est ça que peut-être ndekonabiso oyo anaye ko comprendre te. Oya botamine yango donc ndibu o baza na prison, o baza ba terroriste, o ba kanga, bazali né en France, koli na nationalité française. Mais ce qui oyaki koya ba pesio et que comme terroriste ba koboto la yo naturalisation. Est-ce que c'est compris mes amis? C'est compliqué hein. Bon on a profité na pesa na mbote na ba ye oyo yangai ba uti ko s'abonner. Na kopesa mon yaya mon kulutu Dio Mandela good father na kati ya Bundes. En tout cas, merci Kulutu. Naebi ke oko s'abonner. Il faut s'abonner au Panza Masolo. Et na kobakisa na Dorothée Mafuta. Na kati ya Bordeaux, na département 33, la Gironde. Donc c'est une Girondine. Girondine. Ayo ezalaka, boyende ezalaka. Dorothée Mafuta. En tout cas, merci. Narobakisa na le président Bianco les Biancos. Bienvenue Bianco na Léman 72 et Koyate Mbendele. Ils aura toujours debout. Et Narosukisa na Yemei. Yemei. Les justiciers Dijanon Fitu. Na kati ya colonne Bundes. Nzambe apambola bino. Merci na soutien na bino. En tout cas, on est ensemble. Na olingana liboso boyoka bino moko masolo to beti na ndeko na biso. Na meki ko convaincre ye meza moi passi. Et on a lobi mo ba Congolais, on est vraiment des têtus. Hein. On est des têtus. Donc c'est à dire que en tant que mutu mwindu Congolais on azoloba ezo kota penda biente. Monsieur Mundela ya lobby, Mundibo ya lobby, le gars pour sopembe, omona ondimi. Omona ondimi, mais au soda pota zoloba, na lobby teke na yebi mingi, na lobby teke na yebi nyonso, na lobby teke na préfecture, na mbila te, nazali loi te, naza justice te, mais bandeko na ngai awa na poto so ngoza na kimia, respecter kaka ba norme ya mboko yo, ba principe ya mboko yo, ba loi ya mboko yo, en tout cas ndenge mboka eza ko linga. En gros, tokolo bakake esenga kozala intégré. Intégration bandeko nangai biso to yaka poto tokutaka yango kaka awa tozaka kosala ba effort pona tozala pas forcément lokola mindele mais mundela comprendre sentir que muto aza lokola ya biso. Aza lokola ya biso. Yango avant kota muzindo ya masolo oyo na kosana prière mo pona bandeko na biso bazangi mikanda bakoka kozala na kimia. Alors, Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur, Yahweh, mon ene na yo eza ko monana, bandeko baza ko mikanda, kasi ekokina note Seigneur. Na sengi na yo osunga bandeko na biso bazangi mikanda, na sengi na yo okota masolo oyo, na sengi na yo okota na kati ya ba bureau, ya ba préfecture, na kati ya ministère ya intérieur,
au fongola ministère ya justice, au fongola bango mitema, bako ko livrer ba mikanda, bako ko délivrer ba mikanda, bako ko alléger ba loi na bango, ba mesure na bango. En tout cas, naïbi Seigneur, yoza dernier mot, yoza li grand prêtre Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, merci. Kota katia makamboyo, kota kote mikanda, bana baza ko lela, bana baza ko souffrir, bana baza ko kima mbila na nzela, bana bayeba tambola zate, kongoleza ko banga, tala ndeko na bisaki ko kufa na scène, na mai na Tour Eiffel, na mibwaki, pona ko kima mukanda Seigneur. Tikate ofonga la mitema. Ya bandeko na biso oyo tovandi na bango awa na poto, ba Congolais oyo, ba yakala, baza na kimia, ba fonga la mitema pona bandeko na mo baza ko ya, ba kwa koza mikanda. Na yango Seigneur kolemba bana na yote kolemba biso te tozali ko souffrir na mboka oyo to yaka mboka to yaka ko luka Seigneur ba mindele na mboka na biso bazana kimia kasi biso to na kimia te mais to konte kaka na yo elike zaka epai na yo Seigneur kotika bana na yote sunga biso kota makama mikanda ba régulariser moko na moko souci ya soda ya poto mwana ya mama Lufungula na papa Lia mwana ya Besingombe na Beti Tolo na yebi ke Seigneur monene na yo eko salama monene na yo eko monana na katia mboka otofandi moko na moko akozala régulariser et j'en suis convaincu. En tout cas bandeko na ngai ba Congolais vraiment boyoka prière oyo bokabola prière oyo bokabola vidéo oyo eko kosunga bandeko na biso o bazana pasi ya mikanda pour pasi ya mukanda ndeko na nga tant que yo oyebi yango te moyen o comprendre ngo ezati biso to leki na pasi ya mukanda to yi pasi ya mukanda yango tozolinga ke bandeko na biso nyonso tout soda ya poto naza ko belela tous les jours bandeko na biso faut bazwa mikanda bandeko na biso faut bazala régulariser parce que c'est très compliqué c'est très difficile ko vivre sans mukanda oza limité na makambo nyonso na yango na kosenga na yo Seigneur merci nyonso eleka malamu na kombo na yo pe tata pe mona pe di mo santo na lobi bongo amen bandeko bozonga sila soda ya poto ata amen ekosala kaka wow. Voilà, na kotika bino siko bolanda di solo oyo ngana ndeko to solo li bo comprendre que soit ngana na raison soit yaza na raison mais bino ba commentaire na bino mo bo koyeba nani bo pesa raison tolanda pour protéger mon caméra. Mais sincèrement, n'a un problème. N'a renseigné yo par rapport à la question que vous avez un passeport rouge. Est-ce que vous avez un robot au Koutani, Nandekomo, boye algérien, alors bien que non. Au Rossala Oyo Lini na France, vous avez retiré le passeport rouge, c'est-à-dire que vous avez retiré la nationalité française. Exactement, avec la théorie sur la bomara na Paris wana. Ata moko te ba refoula tout bazalaka na ba prison en vie ti lelo. Donc après akitika bosiko Mohamed akitika bosiko abi so sali problème ato bomi batu o dans la prison ta 50 ans 40 ans na prison mais pour la ba retirer le kona après exemple abi au moins allemand to Angleterre les balongola on est facile na Allemagne mais France na Belgique en tout cas venez à la venir donc ti okufa on a vu na bien na ntoyo non to parce que na ndako na ngai na connectera ordinateur na ngana bandeko na ngina préciser oyo ndeko na biso za koloba avant na tikaye a continuer koloba alobi camarade na ya mundibu a ebisie que ba terroriste baza na prison au govanda 15 ans 20 ans 25 ans 50 ans ato bomindenge nini ba rolongola yo nationalité française te ba robotola yo passeport rouge te na ina préciser na bino bandeko bo rolanda ngai bo comprendre que ndeko yaza kolobela likambu oye ayebite yazo lobela nationalité française mais azoye baté que ba longola kande naturalisation française. C'est-à-dire que ba terroriste oyo yaza koloba ezali ba terroriste oyo bazali né en France. C'est-à-dire né en France. Ba opté nationalité française dès la naissance. Exemple le rôle moi nanga. Moi nangai tanga botami
mbala moko na saleli nationalité française na naissance a commis mbala moko française. Donc yé ba ko longola ye nationalité française té parce que abotami na yango mbala moko. Mais ce qui va pesi yo par décret, c'est-à-dire ba naturaliser yo. Un exemple soudan na bina mikili. Na yebi ko linga tena loba, mais na choix tena ko pesi exemple. Soudan na bina mikili na komaki na mboko en tant que zaïrois. En tant que zaïrois, lelo ba naturaliser nga par décret. Po binoga so na lobiga et que voilà oteyo Congolais motema mabe boliba il faut vérité té si nous peut vérité bo sepeli karaté bozo sepela karaté. Alors nazo pesa exemple na loba ndenge makambu ya passeport rouge, c'est-à-dire que ngai na zaboye passeport rouge ba pesa nga ko pesa na botami na yango ti, mais moi na nga botami na passeport rouge, donc ba ko longole yango te. Et lokola exemple moko boye typique en tant que zaïrois ou congolais na kati ya Congo, est-ce que ba ko botula ngai ki congolaise, est-ce que ba ko longola ngai zaïroise? Non. Mais ce qui mutu moko abuti un exemple Angola ou Rwanda ou bien peu importe mboka ka libanda aye na kati ya Congo asengi nationalité congolaise ba pesiye mukolo akoboma to mukolo ako attaquer Congo to mukolo ako tumba drapeau ya Congo to mukolo ako pasola passeport ya Congo wana nde Congo akoki kobotula ye naturalisation puisque azalaki naturalisé par décret. Est-ce que bokomi, est-ce que vous comprendre? Voilà, et là on est on a expliqué c'est-à-dire que ba terroriste nous sont battus na prison, bazali bana ba botami na bango awa. Ba retourner kaka minduki contre la France. Yango moye ba longola bango nationalité exacte, mais soki ozali lokola Semi Keba. Semi Keba botamaki béninois. Nakati ya France, mais ba yeko sengela une nationalité, ba naturaliser ye a commis franco-béninois. Donc, bah, ko botola ye soki asali mabe o anayi ko sala, bah, violence, antisémite, bah, voilà, bah, comportement na France, contre, bah, principe, contre, bah, valeur ya France, yango, bah, retira qui est nationalité française. Donc, bah, retirer nationalité française, parce que, il a été naturalisé française. Il a été naturalisé. Il est né en France. Kémy Seba, les Béninois, est né en France. Je ne dis pas le contraire. Mais tant à Botamaki, Azaki na nationalité nanou béninoise. Nako kola na ye, ba ye ko sengela ye, na ba parents na ye, double nationalité. Donc, ayo koma binationaux. Na biwana alati France na Bénin. Donc a commis franco-béninois. Donc, nous sommes appelés ça qui est par décret. Ma ko pe ko botole yango par décret. Donc yango ba botole qui est nationalité française par rapport à la violence naie, par rapport à ba incitation à la haine raciale, ba biloko na ya ba ki racisme naie, ba makamu naie, ba violence naie ka ndinga zara nango wana, yango ba botole qui est nationalité française. Et puis na lina rappeler le moko atumbaki a pasolaki passeport français. Ce qui est interdit dans la loi française. Soko pasoli passeport français otumbi mbongo ya France bako retirer nationalité ce qui ozaki naturalisé. Na lina rappeler pe na ba congolais na ane moko boye asa kufa na ye Serge Gainsbourg atumbaka 500 francs français na télé en direct. Il a été juste condamné, mais bah retiré qui nationalité parce qu'il est né français. Mais ce qu'on a dit la naturalisation française, ben va retirer en gros parce qu'il a tumbaki mbongo en direct na télévision. Voilà. Alors on a dit que nous allons continuer ko yoka, nous on a biso oyo azana moi du mal ya ko accepter au nazolo banaye, mais je pense que il finira par comprendre au nazoloba. Auto solo la kinaye. Tolanda. Nationalité tout n'a pas bateau na linga quand même na confirmer ba blonso mike peut-être
Abi, ça c'est le problème à tout bomi bateau. On a besoin de 50 à 40 ans en prison, mais pour la retirer le qu'on a peut faire exemple, Abi, au moins Allemagne, tout Angleterre, les ballons là, facile, na Allemagne. Mais France, la Belgique, en tout cas, venez à venir donc, tu recouvres. Bon, on a dit, n'a bien un peu, non, parce que nous avons connecté ordinateur dans la TV. Tout le monde est ce que Hollanda. Je vais expliquer. Au moins, nous parce que nous avons français. Français. Attire tout le remarquage, attire le remarquage. Tu vas baigner dans la mine et moi qui t'y n'as bon. Bon, Zela Kokatate, Zela, le roi de Boye, en ligne Boye. Na linga quand même na confirmer ba blom so mike o peut-être et ko epe shunga yo o mona ki mamna lo bana weza na vérité zela jana lukaye a plus que batongo fe bara bango balingi la bango te na France parce que na la membre ya Marie Le Pen azo tindela ba message ba nini wana ki il faut ba effacer ba musulman tout surtout ba arabe. Donc, bango bazaka na ba procès kaka ba nini na bango ba CAF ba nini wana mais ndeti na rond awa na ba place nyonso to ya public ya l'État balongoli ba arabe nyonso ezaka noir na d'origine na d'origine arabe azo dépendre kaka na ba social kaka ba CAF bambonga ba aide ya ba logement wana donc baza na camoro mystique. Zelana nous panafricain nazo lukaye comment on a nani parti Michel panafricain na la question penda na démontrer au penda que ba boto laka ba retira ka nationalité ba bien on français qu'au déchoir mutu la nationalité tout n'a pas bateau baby mais bon ce n'est pas la peine de retourner parce que tozana yo zelanga mona luka comme ça na yo pour comprendre que ba ko boto la yo nationalité na yo ça ne veut rien dire parce que oza na passeport rouge que ba boto la oté plus grand africain Alfadi. Quels sont les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Quel est le leader panafricain plus radical? Donc, quels sont les pays panafricains constituent une lutte contre... Vraiment, les soit Ivoiriens, on va Camerounais. C'est un Camerounais. Camerounais. Saint-Faux, Tonkam est un militant politique qui a été personnalité africain, africain, la nationalité retirée. La nationalité retirée. Voilà, yeyo, kombone yango. Voilà, Kemi Seba. Landanga bien, hein? Yango na tombé dans le direct. L'activiste Kemi Seba s'est vu retirer sa nationalité française. L'andasco date. Yoka bien. Le 9 juillet 2024. Landanga bien. Le 9 juillet 2024, les autorités ont officiellement retiré à l'activiste franco-béninois, franco-béninois, sa nationalité française. Alors, il y en a qui sont dans Moussika, pour comprendre bien, Marabou Bakomi.
Voilà, Yangoyo. Les autorités ont officiellement retiré à l'artiviste franco-béninois sa nationalité française, très critiqué vis-à-vis des relations entre la France et l'Afrique. Il lui est reproché des actes contraires aux intérêts de Paris. L'activiste Kémy Séba a perdu sa nationalité française ici au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en 2023. Publié le 9 juillet 2024, modifié le 10 juillet 2024 à 12h21. C'est dans un décret daté du 8 juillet 2024 est apparu ce 9 juillet au journal officiel que la nouvelle est tombée sur l'avis conforme du Conseil d'État et déclaré avoir perdu la nationalité française. Stilio Gilles Robert Capot Chichi, veut-on y lire, né à Strasbourg, des parents béninois. Oyoki bien. Abotamana Poto, Abotamana Strasbourg. Mais, bah, retirer Nini, nationalité française. Il en a bien. Né à Strasbourg, des parents béninois, naturalisés français. Kémy Séba, 42 ans, possède en revanche toujours la nationalité béninoise. Bon, si on dit que bien, est-ce que on comprend que vous avez la nationalité française? Oui, parce que mais bien sûr, au Rwanda Kolomboka, ceux qui osent respecter Makambuya Kolomboka. Au Rwanda Kolomboka, nous avons Kolomboka. Mais c'est quoi ce qui est au contraire, il y a Oya Kolomboka, pas qui ont retiré la nationalité française. C'est-à-dire que ceux qui osent ça, osent poser un acte, il y a Diamba. On va bien narcotrafic. Ceux qui osent la carte Magamba Diamba. Osent la carte Magamba Diamba tout le temps, bah, qui ont retiré la nationalité française. Ceux qui osent la carte Magamba terrorisme. Bah, qui ont retiré la nationalité française. Les terroristes, oyo lobi ke babomai bomai batu bazali le na kata prison, bazali mingi ba terroristes nés en France. Nés en France. Oui, donc bazali bana ya mboka. Mais ba koki soki ba lingi neti ba bimisa na mboka oyo ba ko retire bango la nationalité française, soki ba lingi. Donc ceux qui ba lingi. Parce que bazali bana ya mboka ba botami awa, donc bazana ba droit na bango ya mboka oyo. Mais soki ba pesa ki yo nationalité oui, par décret. Tu deviens français par décret. La naturalisation, parce qu'ils ont la nationalité, mais ils ont la naturalisation. Tu n'as pas été nationalité française, mais tu as été naturalisé. C'est-à-dire, va changer yo nationalité na yo. Mais si vous êtes terroriste, oya mundibu yo zoloba, azali oya botami awa, automatiquement azali la nationalité française. Et bon, pas trop si ou n'engeni. Parce que la Saint-Sévère awa, batela tega badiambana, donc atambila babudala mbila pasala ba on peut rien. Mais mbila batela mi groupe. Wazo discuter na bambila. Bazala bakati identité en français na poche mais ba uta Algérie ba Maroc. Non, ça dépend, il y a des cas, ça dépend, il y a des cas. Police nationale o ya no moina ba bon qui mena ba mo discuter comment on mena boy na ça c'est vrai là. Mais ndeko nangai ezali selon ba cas na mon petit na gravité.
nalobi bien que bakana bon mundele aza mundele na ébission mundele aza mundele so moni mundele a retiré la nationalité française ça veut dire que ce que tu as fait c'est trop grave. Ça en tout cas merci mande golanga la subena ni na bien parce que ce que na mbula pe bandor na betelaki li solo na ébisaki ngabi na yo otuna ngai na pesa yo exemple ya nani basiba botola ye mukanda awa na ébisaki ngabi na yo ndeko moko na ville ya Saint-Étienne na département ya na nini babenga nini département de la Loire. Hein? Un Congolais d'origine congolaise et nationalité française, naturalisé française. Ozomona. 10 ans. 10 ans baboto le nape batiko mutakala nape baskoto be batona avion kokei. Mais il y a problème il y a rouge. Bientôt discrètement non wana ta ata la bomio sikoyo nini non que ne prison 30 ans après tant on bima donc que la propriété Barcelona news mais indiqué de nini yo déjà il y a un soit bien il faut qu'on a bien la payo parce que na ko la na pe na bango pe ga pe donc ce qu'on a bien yo le bilan a pe beau ce qui n'a coupé na bane non au kosi na la ni muto bena sala na la boîte a dit baboto bon le fait batola za normal casse ba nga ayo kabango donc ba qui connaît na préciser pour ndeko na biso lobi ke so akutena camarade na ye ya mundibu akoloba na ye ke non na yoka ndeko na ngamo boya expliquer ngamo makamuni surtout mais yo okosaki non akosi te ayebi ndete parce que le fait ba o solo là ba éviter que nationalité française ezalaka na naturalisation française. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Bandeko na ngai. Yango nde ndako expliquer bino. C'est-à-dire batebele bana mboko yo tant que on maîtriser makambo ya administration te eza mwa pasi. Yango moni pe bandeko na bele ba ngama mikanda bazoye baté parce que bana maîtrise ya situation te bazoko contrôler makambo ya mikanda te. Alors, tant que tu as fait un conseil, tant que tu as fait un loba, tu as battu pour l'équio na mayele. Tu as battu pour l'igna minimiser yo. Tu as battu pour humilier yo. Tu as battu pour manquer au respect. Tu as battu pour za ennemi na yo. Tu as battu pour l'ingiote, jalousie, babilo moko boye. Non. Nazolo ba po mutu na mutu aye ba komi lengele. Munda mutu aye ba nenge makambo e komi nenge zalaka. Na beta ki sete na baki na ba les années 80-90 biso lete ba poto na ba vie na biso ba yaka poto ba seri wana makambo zaka boyete. Po batu mingi ba vai na poto na ba période ya les années 80-90 ba zana mikanda te. Mais ba viva très bien ba suma ba ndaku na Congo ba sala ba fera minene. Mais lelo eza subongo te parce que makambo ezo changer mbongo ma ekoti. Et là, on a fait comprendre les Congolais en Gouana. Alors, tant que Zoya Koloba Boye, ezalité pour na ko traumatiser yo, pour na ko bangisa yo. Pour ceux qui n'ont ebisi yo te, bande qu'on a eu mundela ko ebisa yo te, mundela au kanga mbala moko, a tué un avion, a refoulé yo. Ngai na Zoya osala boulot, o eza boulot moko ya ofele. So beaucoup de organismes o ezo sama kama mikanda, et senga ba mbongo. Avant okende na rendez-vous ya liboso, okende ofele, balabara bien gratuit. Mais si on a deuxième rendez-vous, il faut qu'on foute à tam sous 250 € ou tam sous 300 €. Et puis si on a kende mbalamingi, il faut passer à mikanda, il faut qu'on ait 1800. Et avant de côté dans le dossier na yo, il faut que ça soit 1800 €. Soleil à poteau dans ça l'ango fêlé. Et vous avez fini quand même. Vous avez critiqué. Vous avez fini là maman. Maman le fungula. Bande on a to changer bizaleli. Nulle part ailleurs, nous avons une nouvelle information, on a joué Sabino. Bato bazali bazon dimanga bazali. Ope bazon dimanga te bazali, mais ce n'est pas grave. On a aucun de côté à bato bazon dimanga obana boania. Alors, Anita Molembe kabanita babizu siko zali na osuka nanga awa ya on a opesa les rassembleurs Jani Kabwiku Paris Centre bambote siko zali. Napesi oyangai
atika kangate aza toujours wana ata na lobi ndenge nini ata na lobi mabe ndenge nini aya opesanga conseil azongisanga na nzela mami Charlotte Ntilu na Dreux tata mwasi ya bana Samouraï Manzao l'italien les sapeurs Jerry Lubaki na mama Louise na Bruxelles Molembeke yaba mbelembele Molembeke yaba Anita Molembeke Bangonde bangote yonde merci na soutien voilà Nzambe apambola yo afongola mikanda afongola misala afongola azungi sape sa santé vraiment merci na soutien na yo nako bakisa na Monique Kasi Soso ya mboka merci et nako sukisa na Maître Alain Lyon na Sanois 95 na pesi Maître Nico Jack Bauer 150 bambote na yo nako bakisa na Maître Antosha Nzambe apambola okuna na 77 awa nazaka kana ba maître o bazo simba siko soda ya poto staff moko donc blindé alors bandeko nakosuka nanga awa tokomi na prochaine émission na lingaka bo comprendre que bakoyi ko retirer yo passeport rouge parce que passeport rouge oyo botami na yango bako retirer yango jamais mais o ba pesi yo ko pesa bakoyi ko retirer yango babengaka yango ko déchoir ce n'est pas pour rien mot déchoir et bima parce que ko déchoir t'es déchu de la naturalisation française voilà donc vraiment bozala mayele boyi baka que o ngana zoloba ezate pona lekio na mayele ezaka pona zana moi connaissance ya muke on a zo kabulana bandeko na ngai Nzambe apambola bino pasteur Gilles Bodibanza na Caroline du Nord pasteur André Pedro Mompaka na Mante la ville en tout cas bozali ebele oyo botikaka soda ya potote mère double oya vie Souza mère double mama Pepe Pelagie Mbole oyo ya Lyon Denar Dechodenar TV Noko Yabana le Terminator napesi mon ami personnel Fiston Pelende Tata Sedek et José Yungu l'homme simple Nzambe alola apambola biso tokomi la prochaine émission ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.